ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga toye kolala kolamuka na dossier ya mwana na biso leki na biso yaya na bango tanti na bango mama leki ya bato na kombo plutôt ya Naomi Lufiakenda. Naomi Lufiakenda mwasi bongo ya papa Roger Kalala kande toyebi bandeko na nga koya kolala kolamuka na ba dossier koya kolala kolamuka na ya somo koya kolala kolamuka na makambo sur makambo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tobeta lisolo boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas bande konanga so kezamba la liboso et salemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabona kabongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Tobetaka déjà lisolo ngonga ya notification wana malamu nango ezalaka ke à chaque fois que étoiline Ines NM officiel plutôt akobandotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza nango devoir na biso. Oyo tokoboya pe tokotikala ko wangana te poto yebike ezalaka toujours devoir na biso. De votre côté, devoir na bino ezaka kolandaka biso, partage, j'aime et kosala malamu. Famille bota toujours. Kande tobetaka lisolo. Voilà. Toyaki comment la sortie médiatique ya mwana na biso leki na biso na kombo ya Naomi Lufiakenda. Ayaki kosala sortie na ye médiatique concernant makambo ka ndenge babakouk baza somo na kofinga. Alors, Naomi Lufiakenda de son côté ayaki alobaki ke olie bo bandaka kofinga malamu bo kendaka pe kotala ba film na bino. Bo vanda aka kofinga te bo kotaka na ba live ya mafinga te po na mafinga wana ekotikala kosunga bino na eloko moko te. Tomonaki ba voisin bisika bazalaki moto penza eyaki kopela baye kofinga Naomi na ndenge moko ya kosakana te. La famille biso nyonso toyebi histoire ya Naomi aza fi moko oyo babala légalement. Naomi ti azbande ko jouer ba film avant ata abala azala engagé toyebi biso nyonso parcours na ye ezalaki parcours bongo ya malamu. Totikala koyoka teke no yango wana Naomi Lufiakenda abimaki na mobali moko azalaka na poto yango wana Naomi abimaki soki na nani totikala komona makambo wana toyaki kolala biso moko ka boye to na kosutuka na Naomi baye kobala ye. En tout cas kande na lobaka Naomi aza parmi ba fille ya théâtre oyo penza basala différence ya makasi. Alors Naomi tango abalaki ayaki kobota mwana na ya liboso, mais malheureusement abotaki na ye mwana ya bien et du coup toyaki kolala ka boye mwana akufaki. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna
qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gerso biashara Tokos Gerso biashara c'est la qualité Gerso biashara bisika masolo ya kitoko kande toyebi biso nyonso kokufa mwana ya Naomi Lufwakenda ezalaki kokufa moko bandeko nanga ebela batu biso nyonso tolelaki en tant que parents. En tout cas, et ça la toujours pas si boye kola la ka boye bola muki ndeko na bino ya mwasi aya kokufela mwana. En tout cas, et ça la dossier moko pe situation moko elelisaka. Alors, quand de boyebi ba pesa ki Naomi tant na ye azonga nanu azala bien pour que amekalishu suko simba zemi. Tango essayaki zemi kotaki et yaki kosala ke zemi et yaki kolongwa. Et après komeka tina ndenge nzambe ayaki kopambola ye na minute to oloba mwana déjà ya Naomi akoki kozala na ba 8 mois si je ne m'abuse pas 8 mois 9 mois mwana na ye alors kaka message o Naomi ayaki kolobela bandeko na biso ya ba voisin mafinga bayaki kofinga Naomi na ndenge moko ya kusakana te batu baya kufinga te Naomi abala kutu mobala malonga ya malonga te azana libala moko ya malonga te ye kutu azonga kazonga kepa na bango muke muke ake kozonga epa na bango muke muke ake kozonga epa na bango. Bon la famille ka ndenge boyebi ye moko Naomi na page na ya TikTok ayaki ko répondre bino na kokoma na makomi na ye moko ayaki ko répondre mais nga pe de mon côté na lingi na sala kama analyse sur dossier wana. Batu ebele na komprenaka te omona mutu azui penza fierité wana ya koya kobanda kofinga batu mosusu surtout o basi babali kena kutu libala ngo nini libala malonga ya malonga te na tuna bino libala ngo ya malonga ezalaka nde libala ndenge nini pona bino bokanisaka soki mutu abali mobali ka ndenge Amida Shatira chanja mibali na mibali akie pa ya Jibe Mpiana asilisi akie pa ya Didi Kinwani asilisi akie pa ya Vital Kamera soluka ka ba mibali o bazana mbongo. Vous pensez que yango nde libala malonga la famille yango bomona basi ebele lelo oyo bazotula yango bozomona bandeko na biso ya basi ebele lelo oyo bazotula sekotula. Pourquoi? Parce que la plupart à basi bango ba mona kalibala ezande mbongo ozala mobala ya mbongo mbongo yango nde evandisaka mwasi na libala mbongo ezande eloko te ke non o esalaka ke non mariage mwasi na mbali ba vanda ezana batu ebele biso oto yebi batu penza ebele soki na lobi batu muke na kosi me batu ebele oyo biso penza to yebi bazana ba mbongo me basi na bango lelo oyo bazokufa na stress. Pourquoi? Parce que abalani na mobali moko azana mbongo millionnaire azana mituka kolata chaque dimanche a chanjaka elamba ba voyage kutu n'en parlons même pas mais moi na mwasi wana azana paix du cœur te azana mobali moko ya ndumba likolo nango azana mobali moko soki atelemi pona koya kofinga mokili mobimba ekoyeba keno awa penza mafinga ezali ezana ba mibali o bafinga kana ba parents ya mwasi afingi yo akofinga yo te keno afinga yo na ndenge moko ezalaka kabino moko na ndako bovandi me omona mibali mosusu bazalaka na sens wana ya koya azofinga se kofinga akobima penza libanda abandi kofinga yo tina libanda bato libanda nyonso bazoyoka ezalaka bongo libala malonga ngana lobaka toujours kutana na mobali oyo ayebi ko respecter yo mobali oyo ayokelaka yo mobali oyo akonsideraka yo ata soki mobali yango azana ba mbongo te wana penza nde libala ya malonga soki ozana libala oyo tomonaka bato mosusu azana mobali moko azana mwa ba moyen moko eza normal mais mobali ayokelaka ye mobali akonsideraka ye mobali respectaka ye mobali ayebi valeur na ye wana penza tokobenga ngo libala malonga. Mais soki eza mibali oyo bookendaka koluka mibali mosusu basimbi bakisi lelo oyo bino bokombi ba sacrifice na bango yango nde bobenga libala malonga bozana mibali moko oyo yo komi kosilisa stress na yo na ba voyage okomi kosilisa stress na yo na kolata yango kobenga ki eza libala malonga wana eza libala malonga te wana eza penza lifelo zala na libala oyo yebike mobala respectaka zala na libala oyo yebike considération na côté ya mobali ezalaka zala na libala oyo yebike soki na sali mobali pe akoya akoyokela yo ata soki abando sala mwa likambo moko boye atiki ayebike mwasi azana besoin nanga mwasi awa il faut na kende ko accompagner ye c'est comme ça
botika Naomi azana na libala na ye ata soki akeye pa na bango esali nini esali penza nini depuis bakokolo na biso toyebi ke na ndako ya libala nyonso ezalaka ka rose te ezalaka na air mosusu na ndako ya libala biloko esimbi bokumisi nzambe ezalaka na baperiode mosusu mpe makambo ezosimba te soki makambo ezosimba te baparent baza wana mpo na biso mabe peut-être eza ke abomi libala ke epai ya camarade na ye mais soki baparent bazali air mosusu mwana beli toza na baparent mosusu oyo bazalaka mwana na bango abali mwa likambo moko boye mwana beli ata mutu ya pamba mama na papa bakoprefere mwana aya nanu na ndako bakoprefere ka ndenge Naomi mwana na ya kufaki c'est tout à fait normal soki azongaki epai baparent na ye c'est tout à fait normal tango pe lizeme yaki kolongwa c'est tout à fait normal baya komeba ye epai na bango c'est tout à fait normal ataka ndenge abotaki bongo soki terme na ye na belle famille ezalaka bien te c'est tout à fait normal azonge epai baparent na bango ata soki na ndako na ye peut-être makambo ezosimba te mosusu mbongo akofuta ndako eza te c'est tout à fait normal azonge epai na bango eza te ke non soki obali c'est fini ata soki boza nango te faut kaka okufa na ndako ya libala te ezalaka bongo te bino mosusu bozangaka makambo ya koya kofinga baninga ezaka pasi yango bozotula yango bomona basi ebele lelo oyo mwaya babala eza te ya mwaya babala bango eza te eza na mibali mosusu azoya na ye na vi na yo mpona kobala yo baintention eza mpona kobala me aye kokuta mwasi ya malonga na mutu eza te mwasi azaka likolo mwasi azokanisa te mwasi ye na makanisi na ye eza kaka nakutana na mobali moko oyo aza deja nango na mokili ya lelo bokosuka mabe. En tout cas, courage na Naomi Lufiakenda. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko